mbote na bino nyonso bayebomesani kolanda ngai parti la Belge ya masolo ya sika na esali mwa mikolo ebele tomonana te tosolola te mais namoni na kobanda kosala baémission prochainement donc bandeko oyo nani bosabone te bosabone oyo mpe bosabona bokotaka botalaka na ndosala baémission oyo kozala ete ya makambo kozongisa peuple vraiment na nzela oyo eza likambo kozongisa peuple na nzela ya bapolémiki te mais ya kosolola po peuple ayeba d'abord aza nani peuple congolais peuple africain tomiyeba d'abord po sans komiyeba tokotambola mapamba atosali nyonso donc mutu fo miyeba apres wana nde okomona liboso nzela oza kokende nauti kotala video oyo Grace Mbizi asali maloba oyo alobi na kati eza na bandeko mosusu bakondane yango nazwi mwa ilikanisi ya koya po tobeta mwa sete na video wana Grace Mbizi alobi nini baotune bakestion na problème ya poso na ye ndenge aza apakola donc à se défendre alobi ke non soki na pakola boye po bamibali na biso bato mwindu ube bakongole balingaka na bango basi ya pembe te pardon basi ya mwindu te donc yango na kote wana siko nga nazwi likanisi yango no na kotalisa peuple congolais makambo Grace Mbizi alobi yango naza na ndeko na biso Goliath Black Mombele oyo tokosolola na ye sujet oyo ya mokona lelo tokondane ye ou bien topesa ye raison ou bien tozongisa ye na nzela toyebi te tozosolola kaka na kati awa ndenge nini makambo yango ezali mbote ndeko Goliath mbote mama parti la belle olandi video ya Grace Mbizi po tokende mbangu na lubango Grace Mbizi video na ye oyo asali makambo alobi nauti deja koloba yango awa yo moni ndenge nini koloba nini ozala likambo nini po oloba na kati tout d'abord merci pour la occasion pesi po tosolola lisusu bamikolo eleki ebele nde yo mo obiki ozongeli lisusu na sepeli makasi na opesa bacourage ya makasi ozongela lisusu baémission mpona kolamusa bandeko na biso nyonso surtout ya Congo po Congo eza continent eza lokola bamboka mosusu te eza continent monene to wana fleuve oyo eza na kati ya pays mobimba oyo kutu baégyptien baza nango te tu vois c'est-à-dire il faut vraiment ofungola peuple wana susu ndenge ono osala kala merci mama pour la question tuninga mais na mpona na oyo etali personnalité d'abord ya Mbizi eza fille oyo vraiment mpona kosala débat na ye eza vraiment très difficile mpona ngai puisque mpo na kosala débat ya mutu fo ebanda bacapacité na ye nano intellectuelle mpo namoni mpe mitanga ye na émission wana na ndenge aza koexprime devant bamindele elakisi déjà ke azali vraiment na niveau vraiment te ya kosala badébat mpo mutu mpo osala débat ya ndenge wana mpo ya débat monene ndenge otuninga question so aza na raison bi aza na tort eya débat moko monene mais ye ayebi komaîtrise yango te bon nayebi te so oyaki na lingala te mosu akoki koloba malamu mais ko eza français azokoka vraiment koexprime likambo na ye te oyo eza na motema na ye donc ateyanga so baklasse peut-être kasi anabi te makambo alobi wana aza na connaissance nango vraiment te nayebi te débat yango azosala yango na français eza un peu difficile mpo na ye soko asali yango te mosu na lingala peut-être okocomprendre ye mais so na ye na question na yo tuni ndenge ye awuti oloba wana ke non noir kozala noir eza bien te nalandi yango nyonso vomi ozala pembe ayi biso banoir tolingaka biso surtout bacongolais tolingaka na biso kozala pembe mpe mibali na biso balingaka na bango basi ya mwindu te bandeko mosusu bakondane oui mpona bandeko bakondane aussi fo bango mpe balata connaissance mpo avo olongola mutu poti na misu fo mitala yo moso oza na poti bato tu bakondane Mbizi mais kondana so tozosala Mbizi wana eske biso toza baide na ye te combien de congolais a na poto bapakola baproduit lelo diproson na ayebi yango te lelo mekako na ayebi yango te
lelo baproduit antiseptique ebele batopifram batop gel plus presque 99% congolaises bautilize yango. Alors je vois mal comment bino bozo condamner mutu ça komitala nano yo moko. Donc ce que je demande au peuple congolais avant de condamner ye momitala so moni ko ali saint ou saint oui yaka condamné. Donc atako to kela na ndenge mususu même yo condamné ka bapembe bongo suki otiaka na mutu suki ya mindele ya bende oza mwindu mozu suki ya mindele otie suki oyo lati wana mutu apakoli produit et ali ndenge moko. Donc moi je trouve que nde na bino na débat ngo kaka alors qu'on exprimer vraiment librement parce que à ça niveau vraiment makasi te quoi bato wana bazo tourner mituna à apprendre encore plus langue française na sima aya ko lobalika aya ko défendre likambo na ye ou soit donc défendre ngala moni zakutu likambo ya langue te ya likambo ya connaissance. Ouais. Donc mutu il faut dans la connaissance. Donc ce qu'on a na connaissance okolata suka mundele te okopakola pe produit te. Donc on a naturel de nzambe asana bité pour la défendre connaissance wala neti lobi que mutu faut dans la connaissance neti ya pour défendre on a milliers moko francophone mais asana ba capacité wana te intellectuelle pour la défendre likambo na ye à cause de pas la raison. À cause de pas la raison. À cause de pas lobby oh bomba bine mitema ya bato. Pour tomi tokomi tuna pourquoi to pakolaka. Voilà. Donc so ba telle mission ndeko oza contre ye. Batuni yo pourquoi yo pakola ou bien pourquoi yo tiesuke mundele yo koloba ni. Et ça la plupart parce que to milingité. Yango na likambo lobi te. Eza bongo te. Oui. Donc to milingité yango na moni to komi to komi makambo abo. Moi ngai na zana pour condamner maman ye moko directement te dès que à convaincre vraiment batu vraiment te parce que so ka sali peut-être débat on a lingala wana de tokoko yokaye peut-être pas dans la raison sur lobby mingi mais quoi dans le français non parce que comme moi lobby que non mibali ba Congo ba linga basa mwindu te tozomona yango même bana to botia bana na biso ya mwindu pour la plupart bana to botia ba mwindu bana na ba okende ko bala bilongi moko bana na ba okende bala nini ba okende bala ka babantia pembe. Voilà. Est-ce que bantia mwindu bazate ba okende tombeka oya pembe. Donc moi nazo sentir déjà infériorité wana yango mona azokende pour lobi abota métis pour moi na abima pembe ka abima mwindu. Voilà. Donc ndeka yo to loba à cause de na ayebi ndeko se défendre te alobi likambo na ye mais ayebi ko développer yango te yango na place moni bato et donc on a conseillé pas mbisi ça simplement apprendre langue makasi langue française oyo azala na mboka zvandi na simaya ko défendre thèse na ye likambo na ye so loba wana ako défendre à tout moment toyeba so to pese raison beto mais pour le moment il est difficile à condamner ndena uto ba débit ki yo fo longola mutu potina misu yo moko longola yo yeba ngo même kuto amwido makasi même kuto elongi mabe mais tant qu'on va dire suki ya mulai wana comme atira masoko bo somi suki ya ba brésilien 500 € au latina nzoto au yini na nzoto na yo au bimoni ke na mabe finance à mundele pour suki ça ya mindele la plupart pa bana ngo ya mwindu bako bana ka ba mindele. Voilà. Donc il y a lobby pour moi je trouve que peut-être à son associé le bana na lingala il faut pas to condamner kaka bo moni likambu to zane tine l'émotion ya condamner ka makambu. Voilà. Et pourtant même bible lobby yango ngolongo la potina na epa ya muninga bitala na yo moko. Voilà. Biso tout wana ba défaut ba produit congolais tout apakola. Voilà. La plupart ba congolais tout apakola. Et ça le quoi ni bana ba congolais okoleka na TV boy ozala mwindu te faut ba fingo kaka. Voilà. Donc mutu a sentir infériorité wana abino loko ba finga pe bingi tikana pakola na kuma mbizi photo na mwindu bana ba finga kango kaka biso photo wana mwindu mbizi yaki mwindu batu ba finga ka photo wana kaka biso ba congolais tala ndingo zalaki mabe yoka bala kaka tala ndingo zalaki mabe siko akomi pembe sero ya akomi kitoko. Condamné ndenga yo ba de ko eza lokwa ndetinga sikola solo ba eza ko na jouer rôle à juge azaka émotion te ya faire likambo salami to moni en noir on a États-Unis ou to bon batu kuna na supermarché mais ta bakangi ya pas juge on a qui est normal avant de tala ye mais arrivé à noir
jamais juge ntanga moni yebala moko fakufa fakele prison alinga yoka mutu wala pourquoi abomi ba noir pe kutu yepe mutu akondana ete ezala nde ba juge mususu bakosangana tasu 10 20 bango nde mutu oyo abenga ba jury bango nde mutu bakondane. Moi je trouve que likambo fille oyo alobi Mbizi il faut d'abord apprendre beaucoup de langue française pour exprimer ba idée dans un langue. Peut-être à quoi un niveau mususu peut-être pas cause la raison. Peut-être pas dans la tort. Alors yo muto condamné nanu faut mitela na to condamné na sainte ou c'est mais tant qu'on appelle on fait partie de makambo ya zoloba mais la miso bato ngo bibima le quoi yo za sainte comme kanisi oyo bimisi wana na ngoma kanisi bato nyoso to bazaka nango. Voilà. Donc kongola lingi ne vérité. So lobi vérité et puis ma benjoko de likambo yango wala eza bongo eza nango bongo eza bongo makambo lobi mais peut-être ma be asali kaka memiongo na TV na boso et pas mindele mais eza nango eza ka idée eza kaka likambo ya lobi yango eza nango bongo donc siko yo lingo condamné ye à cause nini na likambo nini yo moko zo condamné na suki ya mindele na mutu yo moko zo condamné na poso ya pembe yo moko zo condamné ozana ba métis na ndaku. Donc, eza compliqué. Eza lokola bandeko na ngai, eza lokola biso wa noir. Tozaka na religion na biso na Afrique. Afa mundela ya to no sambela banzambe na biso, wana yebani. Mais tant mundela ya na banzambe. Par la force, abeti biso boyebi gande ezalaki mwana bikota na kashi. Bateki biso, oui. Bateki biso. Okomona mutu même bateki. Bazo tane balokanga bato na bato wana lokwa neti batie ba poisson de mer na glace ou bien ba ndingi ba mbisa kwa okezaka au moins nzombo ba ngolo ne batia ba ona kata nini mo mona mutu ona pasi wana au ganga ko ba Yesu Yesu bikisanga et pourtant mutu yaki na Yesu wana ndi mtatie na place wana voilà ana connaissance te comment on l'a invoqué ba kokona kala ils ont invoqué Jésus oyo mutu autu kokanga ye et comme kuna tangu mususu biso moko to comme ko milingisa donc yo moko comme lingwa okomi comme ça chrétien omi comme ça musulman pour mundela linga yo be mundi bo linga yo et comme kina air moko bongo biso moko voilà donc biso moko to comme ko luka to lata lokwa ba mindele pe ba linga biso biso moko to comme ko linga ko za pembeni na bango donc eza biso moko mutu to développer loko bombo abenga ba mundele ndombe mama ba mundele ndombe ya banani. C'est sur les noirs ou bah comment on va libanda na kati moi oyo mutu musoza mwindu mais na soko vandi ne so la na yo mulo ono so la ba comportement neti ba lumumba wazaka nango ba comportement neti ba mobutu ba kana ba kasavubu okomona kaza noir na nzoto mais azane mundele ba comportement ba sengo wazaka nango otala mutu boye alo kwa yote ba comportement ba foti boye ni ba kina nango président Côte d'Ivoire ba comportement à Paul Biya bazaka nango ozotale boye omonima o papa za noir mais tant qu'on s'approcher notre kotikati na bona ndima bazo loba mundele oui vous voyez il y a d'autres gens qui sont des blancs à l'intérieur en tout na bango mais la libana na mwindu ya on a bi bref des beza moulayi moi to kota de soyate de moni to ko connaître la chose de ko wana mwasi mais ça va faire ça Bible lobby Yesu kutu même lobby yango ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés donc au juger mutu te pour peut asambisa yote voilà donc avant longo la mutu potina misu mitala yo moko ya moni ke ko pakoleza malamu endela nayi soki lobi ko pesa malade akufa kaka ye moko akufa na mutu te lobi so pesa malade akufa kaka ye moko te akufa ye moko lobi soki ndenge lobi ke na France c'est interdit ndenge fiyo na msolobi na France c'est interdit ba produit soki ni lokwa yo sela en publicité boye et eza pini quoi na ndenge ya loi donc eza déjà interdit soki zo pesa la publicité boye eza mabe donc ye moko Mbizi mtozo conséquence nango maladie na ye ko zala ye moko nyoso ye zala ye moko donc nzoto eza ye donc ponga la remarka photo na Mbizi ya mwindu wana kaka eleka na internet na ba réseaux sociaux ba finga ke mwindu tela yiko ne longi mabe tela yiko ne mabele bon tout peut être ça mabele na ye akelo ça mabele pourquoi tout le monde qui finga no finga mabele ko ya voilà tango ke ba emene ya kufaka mabele ko ya aya kana aéroport
ya Roissy okotala boye mabele ezaki bato tu bamonaki yango mabele kwea mabele lobi akesalisa sikoyo okopesa ifoti na nini po yo moko milingi te yo moko moto tozotala botalaka bato na batv bolingaka bango te bopesa bango esprit ya mabe bozokotisa bango esprit ya mabe na mosika comment moto achange te alors moto akoya koloba sikoyo pourquoi achangea ale abimi mabe yango wana nazosenga mbizi soko aza na baraison na ye aleka na télévision aexprime te wana eza likambo osala publicité te oyo osala yango publicité te non eya likambo ota koloba kutu te eza ye moko likambo ya ye asukisa yango ya ye koleka na batv bongo epe wa mindele eza malamu te ke okende kose défendre likambo wana ekotaka mpona produit na bango baproduit eza interdit c'est bon mais mpona culture mpona na lolenge na biso bato mwindu jamais okopesa secret wana na libanda ocomprendre eza kaka bongo tosukisa nasuki kaka wana conseil na opesi kaka ke apprendre mingi surtout langue française po ayeba kose défendre devant les blancs parce que ntango akokende kodéveloppe yango mais manque ya azokanisi soni manque ya connaissance ana baduti ya koloba ale tu vois à partir ya baduti soki na mokuse aconvaincre bato te moi ntango oyo balikambo neti biso tovanda na Hollande po oyeba langue pour se défendre ntango oyebi langue te eza difficile pour se défendre donc yango na likambo kokolobaka yango wana pour le moment. Merci mpona lelo bandeko tosuki wana bosabone tozala toujours en contact. Merci, au revoir. Merci, au revoir.